Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut Naba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV. Na Pesibino ba gros bisous outi pas de la douceur. Je fais encore mes big salutations à mon boss Papa Sibo Mutombo et je salue encore ma grande chérie cœur sensible, la grande eau fossette moi sur le temps à l'Obaka et ça la ka vraiment ba bien maman Koutou ya bananga. Et puis je fais encore mes big salutations à le millionnaire grand prêtre na Katia Suisse. Ya Pepe qui a la balobi yonde mokonzi yonde talaka ya Pepe qui a la na bosanité ya Sami Munda na Katia Autriche. Pena Alfred Mwinza papa ya bameti na Katia France, papa ya Altavi et Isaiah Mwinza na Katia France. Kaka neto lobaka na émission na biso, vous avez le droit de savoir et c'est la raboye ba qu'est-ce qui se passe dans le monde pour que ngana bino tozwa mayele. Donc parce que la Bible dit la nature même ne vous enseigne pas, donc tozaka toujours enseigner na ba makambo ezokome la pa baninga pour que biso tozwaka un peu mayele comment ya otambola mayele comment ya osala ba makambo pour que tokuya na ba même bêtise te o baninga lelo bazako ko se plaindre par rapport à ba problème na bango. Ezana un garçon mo bazaka na Matadi, aza Matadien avant d'aller na Matadi na pesa e kombo ne Serge. Serge avant na Matadi aza na commerçant à Bundaranae comme mon bal nyonso il se bat pour sa vie vraiment à Bundaranae. Et au sala aye kotombe amoureux ya fimo kinoise dans fuana ba fio bazaka ke na e Matadi pa ba camarades abia lembi na e kichasa a sala un peu tourisme quoi ake na e na Matadi et au sala ba yo kuta na Serge. Le garçon Serge a tombé amoureux ya la fille balingani amemie pepa ba parents na ye amemie pepa ba camarade a présenté la fille bolingo yo kola. Les garçons aye kozwanda a changé ndako peut-être parce que ndako azaki liboso déjà le pango na bayeba ki fiancé azaki na mais ça ya simba ete bakabana ki ayo lukanda kumsusu bayo komana Nathalie bavandi pe ensemble mais Nathalie na début a relation lobaki na Serge que non mon chéri naza bana misa tunaki tout consort mais na boti bona ba papa différent ya liboso papa na ya kufa ya mi balé baza ba jumeau mais papa na bango aza en vie. Et puis la fille a eu comme grosse et ça lui que a eu comme ça la fausse couche. Ndé la fille a eu proposé mon bal à l'objet non Serge nande na auto sa fausse couche bo e ba misala non kokate si y a moyen to bengisa mwana na ngai boso ya un peu ko edenga. Serge pas l'objet ouais nan c'est une bonne idée. Quand on peut la fille, dans ta fille Aza orpheline de père, ça sera mieux à y avoir un pénatang ça y cause à la bien. Serge appelle si madame nae nanda kutolo baka madame parce que baza ensemble appelle si madame nae mbongo il a tiqué de façon que moi nae aya na Matadi. Serge a kiom sala deuxième jour troisième jour mso balam ki n'attend mais Serge abimi n'attend à son retour à okuta belle-mère nae na bana misatu peut-être maman ayo kotika mona ya liboso to sengaki ayepe na bana oya ba jumeau oyo a présenté maman na bango ba mona maman bango puis ozonga na bango bala li premier jour deuxième jour troisième jour maman bokula a sengi Serge mbonga transport non papa nga na zozonga na otika bino Serge pape simbongo abi maman oya transport na yo oyo zambongo ya ba jumeau osumela bango ba le nande pe rentrer zozonga boyo somela banga tabaka maman lobi non ngana yo tika bana nyonso misato moi je rentre seule à Kinshasa je peux pas rentrer na bana mi ba osa jabi non maman on s'est convenu avec ma chérie que non moi nanae ya liboso ya awa tellement za papa tenazwa un peu soin na ye awa na tangisa ye te papa
Maman bokula siliki oh non ok loba bango pona nini nga na yena tika bana nyonso pa maman bango après yozo loba ozo boya oboya na sens ne bité maman nga na mwasi nga to kanaki aya na mwana moko ay maman bokula siliki o bité soko lingi soso folinga pe ba maki na yebi maman bien sûr j'avais aimé ta fille mais ba condition na ba moyen onga na za nango je peux pas na zo charge ya bana misat avec la dame à la maison puis na futanda que je ne saurais pas maman siliki non soko mona ki okokato linga ki mwana nga pona nini tout consort abombela ki opeta lobaki na yo azana bana misat maintenant est-ce que le loko moni abi maman na nié banate c'est juste que ba moyen na nga ezokokata incompréhension maman bokulo ayo bima na kanda wana azu ba valise akei atiki Serge na moi ciné na bana ya moi ciné misat. Maintenant les garçons binanga do la douceur. Je sais pas ce qui na sunde la bangonda ku. Je sais pas ce qui na zong sabana wana par force au moment où moi si pas na d'accord azolo bake non comme na linga qui est na linga na bana ne misat. Nazo batena sa nini mais nazo kangela ba mte maté je laisse l'argent pour la nourriture mais nga mona ndako na liate. Abina nga do la douceur na comment on lia ba kwanga na on lia ba mapa na on la lelango je n'arrive pas ya ko digérer l'eau kwango je sais pas ndenge na sa ki lisumu ya olinga moi suis à bota je sais pas ce qui na sala ki ma bende na ntima ki charge à moi na moko lelo mambe baluke linga au moment nga pe naza noko naza ba nuance nanga okut nazo futela bangata minerva était mais nazo bana ya moi nanga misat je gagne peu oh que non ils insuffisant je peux pas supporter bana misat à moi nangai je sais pas yango metiti mais papa na acclané les notre bébé ce que ko font la caméra ba mona invité na nga na zana na plateau awa Billy wetu Billy Mbiye bonio bien la douceur la ok merci bonne santé ouais santé za la nangoka bien de to loba kaka na profiter na vraiment na pesa na mbote na big boss le papa le leader le boss papa Sibo Mutombo leader à Pembe oya biso papa leki ya bango kaka ndenge na lobaka oyo na oyo est-ce que kokani pour l'interrogation eza yanga mes réponses eza ya bino na profiter tous na pesa mbote na original Carmel original sans odacosta yanga ya kati Hervé Kungu mobala batuya iget sala merci beaucoup merci Bilimbi je sais pas ce qui phénomène en haut. Oh, Serge Gelo a se retrouvé. Est-ce qu'ils ont ma bé, Kolinga moi c'est Azana Ban et puis à la fin il commandé comme il boy. N'avez que avant-hier na sola qui pena na ma cancer propre le cœur sensible moi simbinga moi simbiji moi c'est ce qui a zo seka mata mezo kota okozo atama yo chiwana au réserver ce qui place au réserver maizaité et ameka mpe to sola na iba makamu ya boye. Ozomona nga mobali nazo condamner na mobali. Pourquoi je condamne le garçon? Olingi moi si a ebisho ki naza na charge. Ce que on dit que zoko ka charge wana te, yebisa moi si ki na ko ka charge te. Moi si asali mala mo bombelo et l'autre côté, la fille félicitations là où tu es. Dieu va te faire grâce. Oyebisi mobali ke non nana bana misato. Tant mobali moi si a ebisho ki nana bana misato, moi si asala kate. Tant aux olinga moi si ki obala moi soche na ndako eza pozwa responsabilité na yo ya kimobali. Mais soki ke moi si azana charge na ya bana papa yo kana biso eloko moko. Nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais. Le Dieu qui ne m'a jamais. Je connais ces dieux parce que na ba histoire nyonso oyo toyoka ko banda mokile banda tilelo azona no échec te. Atala toujours le Dieu de victoire. Yo tango zozo bana wana obanda koboko la bango na ndako na yo. Laisse-moi te dire que ya kolia kozanga te na ndako na yo, ya komele kozanga te na ndako na yo, bana wana bakotanga classe parce que ozozo a charge oyibi nzambe ke Seigneur, aide-moi pour naile isap nini bana oyo nzamba osunga yo. Bili na kati yote balingana kina la fille bana bazali na kin. La fille alobina non naza bana misatu mais manko papa banga kufa mi bale bazaka et pas papa na bango.
Et non que non, donc moi si na bana nem cette bazaka et pas na bango. Moi na ya liboso papa na ya kufa za pa maman bango, mais bana na ya ba jumeau na papa bango aza envie. Les garçons mona ki non, comme nani bana na mi balé baza papa bango ngai na zaka na charge moi na moko aza orphelin de père. C'est ça yango nde alinga ki moi si wana. OK. Siko olingi moi si otala yoka dola. Ye asatandaki te ke bakoya na tous les 3 enfants. Amoni bango nyonso misatu baye. Mobali o alingi mwasi na ye. O sala nini? Bébé, c'est pas grave, hein? Bana bazabana na biso bavanda wana. Bazaba yaya ya bana nanga. Parce que bana yoko botelanga bakobenga bandeko oyo bayaya. Ozomona to vanda na biso. Oya kolie nyonso komona na to partager na bango. Akosa la discussion tena mama bokilo kengana na baki boyela boyena mwana moko boyena bana misatu ndeni. Non. Ayebi eloko nini te le kaki na kin. Pour même tous les 3 bana wana bana bango mata. Yo ndozana rondima moi si azana bana mais papa bana na bazon vie puis oza charge bana wana. Yo ndimango. Na kondimango parce que nazana mama ya bana wana na ndako nanga. Ça c'est 1. 2 papa ya bana wana cause de la irresponsable. Ozomona ezami bali mususu baboti sakabasi bazaba irresponsable. Yeah eloko ya yebaki ezakaka ko tshase mina ko botisa. C'est que o nyonso tikala nyonso ayebi eloko te. Ayeba teke mwana lataka, ayeba teke mwana liaka, na yebi mwana mbali moko boye avant na kasavubu. Abotisa jeune fille na biso moko boye bana 5 misatu ya basi, mibale ya mibali. Mais na yeba ka chaque Noël na bonne année, mama ya bana wana akitaka shebiso. Ayaka shebiso, ayaka ko senga mama abiso aide, yake non, tellement que grand frère na biso alenka tembo place ozana peso bambote belé, atika na zando, pour que mama kende kuna azwele bilamba ya nyongo. Po bana balata na Noël na bonane abana kufuta ngo malem. Mais papa ya bana wana aza musala na ye azaka kolata. Tala chachoka koma pembe. Ozona ba mbele ya bongo. Bien sûr que baza ba responsable mais comme non ça tant que tu es en couple c'est que tu as na communion. Toi tu peux pas faire de choses na manière au moment où toi et ta femme vous se convenir que moi na moko ya s'il te plaît. Bah, on a quitté que non, la fille a un banane, c'est depuis les garçons ont en charge. Bien sûr que non, il peut aider. Abisinga de la douceur. Na boy banana te mais je peux aider banana, mais mi balé on a comme leur papa a envie, a en charge na bon mais le peu aussi un peu dans zanango, na ko ko banotine de la maman ba on a qui n'a pas si banana et non que non, ngana zo banana au papa ba on ba envie ngana boko là. Non, c'est absurde yaya. Papa a envie. Mais papa a zo sala et le côté pour na bana. Et là, c'est que maman comprendre que azo bana ba kende pas maman bango parce que moni bana bazo souffrir, bana ba otangati. Omoni, avec ça, baza ta place maman bango azali, ya coller ce que zo mona na maman bango sa nini, bana ba profiter balia. Bon, supposons que quand nga vandi na ba yebise que moko akufi, moko atikala envie. Wa akufi wana zana mort ki mbongo kunda ezate. Yo papa ko bimisa mbongo te, okopesa mo sino mbongo te que ava kitakin que no le la mwana. Oh, tout est babaji à bongoko. Mais Billy, ça dépend aussi de la possibilité. Tant que yo linga na monte, il faut y ba monte. Tu n'as na linga ne boye. Nani budget na ou bien quoi? Fond na o yazana ngo, il peut pas supporter. Dans les garçons lobby, na bombe la monte na le côté. Il sait comment je vis, il sait combien c'est que je gagne. Mais comment est-ce qu'on a me melanga charge? Ok, non na minute on compte charge ba misa tout et puis na futandako. La vérité. Mais toi, comment tu peux faire des choses na manière parce que mon bal a lingio, a soin ya bana na misa tout non ya tayo moko. Mais bon, excusez moi na lo balikambo félicitations vraiment na ba papa na ba maman ya baluba. Bisika nyon so bozali na pesi bino pena ba mbote belé ba papa na ba maman ya baluba. Pourquoi j'ai dit ça? Nanda kwa muluba okota teke balami fufu ye kokika bato bazana ndako. Nanda kwa baluba okoti balami fufu belé. Bato anda ko balé fufu etikali soki mon payaye ba pesi fufu etikali chaque tongo bana baluba balia ka fufu elala. Elongo soki za na banda ko neti ndako papa wana. Elongo nyako yo kapasi. Si ya zaka na programme ke balamba fufu ko kaka ye na mwasi na ye na mwono aye. Mais c'est selon ma possibilité na ye papa. Et ça selon ma c'est qu'il gagne. Dans le but c'est qu'il gagne, ça suffit que non bazana mwasi na mwana ne wanzima ki wana c'est tout. Maman, bana mi balé ba yewana bazana ajini. Nani ba jumeau wana ba mi dana 7 ans. 7 ans. Bana 7 ans, est-ce que moi na 7 ans, à cause si ça déboule fufu. Ah tota makamusu bien azo éviter. Ça suffit pas non, il y a bosko kola nani quoi. Ko nourri ba non les problème, mais ko light ça bango et puis ko foutre la bango frais scolaire. Azana ngote. OK, merci beaucoup. Tellement que ozana possibilité à ko foutre la bango nyon so 3 t. Banda na o ya mokolo.
ba wana ba chômer mais tango bazo chômer nzamba lola nzamba ba orphelin nzambo oyo ayebaka ndenge nini ya kosunga bato bakelelaka azolo alobaka nalobaka chaque fois si tu as un problème ma sœur mon frère yo mutozola nanga na Congo Check TV j'en profite de cette occasion de te dire que si tu as un problème invoque le tonnerre Dieu tout puissant le Dieu qui a créé le ciel la terre. La Bible me dit que il est le Dieu, il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est lui-même, Yoshua Amashia. Invoque l'Éternel Dieu à répondre à yo na camion sur yo. Laisse-moi te dire que si tu as un problème, kobanga ilo côté, kobanga nzalate, kobanga kozanga ya kolata te, kobanga kozanga place à kolala te. Yo bele nzambe, nzamba ko pesa solution. Maman, mwana oya liboso wana abanda kotanga. Oya mibale wana bavanda ba chômer. Tant va chômer première année, deuxième année et ça intervention parce que il est le dieu d'intervention. Aroya ko sala intervention na vie ya bana. Moment yo botata iloko tabi les garçons binanga dola de son ngane donc abi famille na ngai na bimino kwa zubo moment ngana botite na lingi mo sa zamba misato ta non buzo bana non ono alati singa alaza sous charge bana ata yo moko yo botite on dit maman sa zamba na misato boyo kanyaya na moko mais directement memelo bana misato au moment yo donc yo na ibo sali fausse couche yo pe na kana otikala obotate ata yo moko bili micha pe na place muninga nazo micha na place muninga dola problème na ngeza nini ye yebi ke nde na sabo ngambi na botite na yego linga dola zana bana 4 oyebi singa ke na zana bana nga 4 ngana na botite vo mena 4 relation to koma na libala ndeni na to koma na libala parce que na lingi yo na lingi na bana oyo botaki na comprendre ke ndengo boto obotela pe yanga obote pe bana nanga abi alinga ke parce que lobaki bana mibale bazaka pa na et pas papa na bango ye ebeka kenda lingi mwasa na ozole charge à moi na moko parce que mibale wana bazaka pa papa na bango c'est ça alobi oh ezala tembi yokanga yo yebi ke okozwa charge à moi na moko ndeni bana wana ndenge bazai pa papa na bango mama na kozala ta mokolo moko te na posa ya omona bana wana kozana posa mama bango te bakoya pa mama bango bavanda ta inanete. Hein maman abo bon classe hein bon score classe ina ne mobimba na bakotanga na mboka mama bangote na moyen nini o mobala zana tu omoni ke na yo na mobala na bino nyoso ba méchant bien sûr papa ba méchanté balobi baliaka mafuta tabatonga eza moto to continuer toujours en sala bolam on sait pas ce qui te récolta ka bolam na et pas nani. Balobi c'est lui qui sème, il finira toujours par moissonner hein. Mon César pas bateau babukaka. Alona ki malam et puis abuki malam. Vanda donc ape na conseiller na papa Serge ce que ozolanda ngai je sais que olandanga zwa bana na lokwa bana na yo ko rejeter bana wana te parce que balobaka omona pe mwana pe okutu yo bimisi na libumu na yo asungi yo te mais oyo ya msusu yo kozwa ozwi soin na ye il va te reconnaître quoi koyeba que non c'est toi qui m'as hébergé celui mon papa a pesanga affection donc pesa bana wana affection et kozala vraiment malam to chuter déjà vers la fin bilimbi et merci pour la participation na yo et puis ce que ko pesa ba ya yo mbote. Ouais, merci beaucoup. Il y a mon appel sans mbote na pesa na numéro na téléphone. C'est plus 243 89 77 59 669. Plus 243 89 77 59 669. Page Facebook nanga eza Billy Mbiye benga koma to solola to pesa na ba idée place to sali mabe to bengani to sololi poto bongisa ke kofinga na commentaire eza malamu te bambote na nga na pesi nanu na Big Boss yemoko papa sibo moto mo place ozali bambote belé na pesi lisusu le cœur sensible moi si miso la moi simbiji moi simbinga la star internationale ma grande sœur à moi je vous love trop na pesi susu mbote na nga pas original bato na kaka siko oboka ke bongo ndeni original Carmel original place ozali vraiment bambote ebele na pesi susu bambote na nga et pas Julie bambote place ozali bambote ebele na pesi susu mbote na nga et pas Jocelyn Mozitu na Paris Dadou place aux allées na Paris na pesio pena bambote ebele Dado Cardozo et sans oublier yemoko
Kodé, la maman, ma grande sœur propre en États-Unis, Makila, Machi Amoumenu, Yaya vraiment place aux alliés. Bambo Tebele, n'a pas su sumbote na metiti manasima ya caméra, mobile ya nzoto mike, mobile ya tentira choco, frappa et vanda place aux alliés vraiment, metiti mo wasala kake, bota la l'artiste assez des artistes bilimbi. Bambo Tebele, merci Susunayo, ndengo ndimili susulelo, o benganga na plateau na yo, na pesio, ba merci ebele ebele. Merci beaucoup Bilimbi. Ah, kakane tolobaka. La nature est arcana pour nous enseigner biso. Ba makambo toya kakobita c'est pas dit parce que to se faire voir, c'est pas dit toya kapona ko inventer ba makambo c'est pas ça kana ba vie abatu. Nde sala kakenga na bino to zala enseigner. Kakane na lobi que non, c'est lui qui va pas s'aimer, il va pas mentionner. Dans ba lobi o yo kolona yango ko buka donc to continue lona malamu hein le millionnaire il y a Pépé qui a la carte Suisse. Il faut vraiment l'on a rané malam, je sais que hein à Rubuka malam dans le quoi baya Sami Munda na carte Autriche. Ba le billet de makambu mikolo yo. Je vois encore ma grande sœur ya Boebazu à Pitala Khara hein. Mingo le bezate hein ma grande série cœur sensible. La grande dame en fossette maman Kulutu yaba nanga. Et je fais encore mes big salutations Lisusu na Ornella mon père na Katia Suisse hein? Moi c'est Oya Mayele la femme forte na Lisusu héritier Kasongo mon grand frère na Katia Afrique du Sud. Je vois encore Samilo le décideur na Katia Autriche ba le biende makambu. Na Pesibino, un grand merci à mon boss. Dans le bus, un grand merci à mon boss, Papa Sibomutombo. Oazo sala que tout le monde a ramonanaka eko sala vraiment bien. Et puis dans le bus, bonne guérison à Darly, hein. Yonde Makambula patron na bonne guérison na yo. Na Pesibino. Bisous ya ebele tokutani à notre prochain numéro. Ce qui nous a mazongité tokomona na susu check. Congo check check TV, Yasibo Mutombo. Congo check check TV, Yasibo Mutombo.